À propos bah, les ondes, dit franchement, je suis écœuré à Koka Bamakamsu Obama. J'ai l'impression que petit à petit, mon client Bolingozo a l'angle sous-souté. Sans sa vie, ils ont la sous-souté. Nga moko naza branché à les réseaux sociaux, na qui ba bêtise de loba mingi. Mais je ne suis pas là pour répliquer na blokwana. Mais quand même, na ozo faire voir qu'ils a dommage. Na bato bazo mi benga tantôt ba personnalité. Bozo ka bazo sa ba déclaration moko bidon. Vous vous dites méchanceté ezanini. Nga naza désolé na batabongo. Ceux qui ba mimoni peut-être kaza député to azanani pas loba n'importe quoi na kombo ya mutakufi nga naza vraiment déçu naza surprise ya boyebaki peut-être plus tard muto ya koloba moi c'est ya kolobaki na botaki na fou na à ma connaissance fou matiki moi cité à cause peut-être na ba copine hein, c'était un homme à cause na ba copine. Oh, mais officiellement, on a dit copine mon côté qui attend la famille, tu as copine mon côté qui a présenté qui bisobo. Non. A tiki moi na pété, a qui plus attaché na ba neveu na ba nièce na e. On a attesté l'ivoire en fou ceux qui médecin té. Médecin qui on a constaté ngai nazalaki tant ba benginga que médecin ekota là, médecin lobby John Azal susté mais malgré ça nazaki croire kaka ke nabi peut-être ceux qui bandi ko réanimer docteur lobi non ba ki si nyonso ba ki na mpona ko réanimer mais maître je vous dis qu'il ne plus non non mais je ne crois pas na ke na simbi John na luboko na simbi na kingo hein kota la ceux qui quand même moi ba signe ya vie ezala ki lisusu na tie mutu na tolo na meki kutobete John na matama John. Et on a compris qu'il était parti. Mais malgré ça, ma fille me disait, maman, peut-être si on priait pour lui, tonton John va se réveiller. Mais comme le médecin avait déjà attesté qu'il est décédé, on ne pouvait plus rien. Mbote bandeko nyonso ya site na biso ya Tindika télévision. Merci pour la bandeko ba message toujours koyamba basa na biso na kata Tindika télévision. Bandeko bazuli bako ya koyamba basa na biso na kata Tindika télévision bo meka ko panza basango oyo ko sala malamu. Fidèle internaute okura toujours derrière actualité politique te meto ya rapé ko panza to pe ko panza ko partager mawa na bandeko bazili ko zwa pasi o ezali ya liwa to ya eloko ezali ko sala vraiment pasi na kati ya mboka na biso to bandeko bazali banda to zali vraiment na résidence o ezwama kifumu sabata na 11e rue toye ko sola na bandeko o bazali awa o bazali na matanga ko partager moi mawana bango e ko sala vraiment malamu toujours ndenge to message ko s'approcher na population to ko meka ko zoma ba réaction bandeko bazali awa ba pesa moi likanis na bango par rapport à ba rumeur nyo ezali ko tambola na ba réseaux sociaux plus na ba chaîne na biso ya YouTube na ba internet ba Facebook dans plus réseaux sociaux parce que bandeko bazali na tristesse ko mona moi basango misusu to maloba misusu ezali ko loba ezali ko sala vraiment pas ces autres déranger famille et on aussi ko kita vraiment à la résidence ko zoma ba réaction na bango bo continuer ko yamba na kati Tindika télévision to kutani sko na kati pour que to zo ba réaction ya bato ezali ya kokota na résidence to zoma intervention ya ndeko to kuti awa mbote mona mboka mbote mama to moni awa to koluka to zoma présentation na part na yo to yeba ozanani awa moi liloba mona mboka ngai nazali kombo na ngai nanu Mulamba Moïse nazali puis petit ya conseiller oyo auti kokufa donc naza penda donc proche na ye mwana bitinda na ye wasombelaki baji bamapa biloko kolia banini donc c'est un peu ça tokozoma témoignage ni ya malamu kozala na ndenge osili kozala peni ya le défunt Fumu Sabata ndenge abandaki ko se comporter ba façon na ye donc tokozoma liloba par rapport ya bagissement na ye ndenge ozalaki ne loko ayo pio petit no oyebaki vraiment ye azalaki mutu moko namona nanga bato na mokili me namona mutu ya bongo te eloko etinda nga mpe nakangama na ye yango wana parce iya kogangela o sikoyo agangeli o mpenza sérieusement me soko oyebisi kaka keve nde nabona nazokoka te nazozanga ata $50 awati ya loboko na poche abimisi apesi yo
pe okoyiba epe meme mbongo na poche oyibi epe oyibi eloko pe pesi ekanda gangeli me lobi so yo senge mbongo okabela o lisusu. Donc azalaki mutu moko boye wanga na bandomoni génie na ndomona ye génie. Donc namona nde na perdre papa na ngai na perdre papa na ngai. Donc esalanga pasi makasi. Donc nazokoka même kolia te, ça fait des jours yango nazolia te. Donc ezosalanga pasi makasi. Sikoyo komona sango oyo ndenge esili kokomela biso tokokoyeba fungu sabata bandaki kobela to ezani parce que tomona ba rumeur ezali kotambola par-ci par-là moi liloba lokola yo etant que yo petit na batu balobaka na bango kaka soki mutu akufi oka mosusu balie bamosusu sosa bonane bona boye. Mais arrêtez avec une diabétique, tout le bossou te salaka irechite, à rataka même kokufa, après va traiter à zongi normal. Il y a tout on est sur autant yaki ndenga mabe, nde ya mwana moni dambazo ki moli monae. Mais dans non que au poison au boina boité. Zaka ke azaki diabétique ya mwana sike mataki ye ya mwana nde ememena liwa. Merci maman. Merci maman. Fidèle internaute koti siko na kati ya ndako esika oyo to moni bandeko basili ko sangana place oyo matanga ezali ko salama. J'espère bien bosili komona donc to moni bandeko belé baza bakoko batantine bazali mais maman pas en moyen to lobisa ezate parce que il est choqué on peut dire donc il y a pas moyen de solliciter européen ça micro mais en cas de besoin ce qui programme to eloko moko ezali ya ko informer bino to ko ya lisusu ko informer bino to ko kita sur le terrain pour que to la bino basango to zali ce qu'on a katandako bo continue ko yamba ba image na kata tindika télévision. Mbote mama. Mbote. Sango nini? Sango kama ndenge beaucoup tibisobo. Tolingi to yeba to bandeko bazali ko yamba na kata système internet tindika télévision to za poso ko yeba to zo présentation na pena to yeba soko za nani. Kombo nanga Fifi Solange Bamungu Nyabotendi. Nga naza avocate, naza petite sœur ya Fumu Sabata. Petite sœur n'est propre. Oui, petite sœur n'est propre. Donc, vous voyez, la famille vraiment, botabino au nombre de combien? Bisa tobotami 9. Nan Fumu tobotami 9. Le col en Fumu azali sous-souté, totikali 8. Tobotami combien de garçons, combien de filles? Tobotami 5 filles, 4 garçons. Siko totikali 5 filles, na 3 garçons. On peut savoir de quelle province d'où vous venez, province ya papa, na ya maman, toko yeba. Maman na biso aza Mutakasai oriental, aza Mukwa Kalonji, Benachimanga. Papa aza Sud Ubangi, ya Kungu, toza ba mwe. Non, bateau Équateur. La grande koyeba kombo wana Fumu Sabata eza kombo oyo abotameli yango to eza kombo o azuka comme on peut dire surnom. Eza kombo ami pesi na ami pesa ki moko na ba conviction na e biso pe tozaka surpris ko un jour akomi komi benga Fumu Sabata azoloba hommage à bakoko poza ikolinga koloba ba bloko moko bongo hommage à bakoko ya za makambo alingi makambo bokoko makambo ya culture yango mi pesa ki kombo wana mais kombo na ye o eza na ba identité na ye yango wana te kombo papa na mama ba pesa ye eza wana te. Le vrai na alors ekokoza kombo na ye pena ya o ba botela e papa na mama. Kombo na ye John Kabea Kabishi. Et puis na un certain moment na makamba musique pour alinga pe musique hein. Azalaki penza fan munene Michael Jackson. Ami pesa ki jamming. Et je pense ça par rapport ya Nzembo ya Jem.
ya album wa Black or White alingaki yango mingi après clip wana nde na munaki amipesi Jaming tokoyeba depuis to komi kotisa na monde akotaki na monde politique to na ba monde o akomaki nango et dérangeaki moi famille te to mama to bino bandeko non et dérangeaki mutute John azalaki en tout cas naza désolé na bandako conjugué na passé hein John azalaki mutalingaki vie aventure aza yemo aza komi benga autodidacte après na azaki ko apprendre yemoko omona et comme pe lokola eloko ayekoli na classe bongo non vie John yangwana azalaki bongo asali kelasi nini na humanité ti kokoma na université tokoyeba John a sali école primaire na ye na Bukavu pour à l'époque papa azalaki douanier papa zero sana fida tozaki na mutation na Bukavu Goma Matadi asali partie école primaire ndambu na Bukavu msusu na Matadi ba baby Tetembwa école de Tetembwa zaki na collège wana na Kinshasa aikota azaki à un moment na internat ensele aye ko kota na académie des beaux-arts pour yalingaki art na académie des beaux-arts azoko ça la peinture et puis c'est un bon peintre hein? John c'est un bon dessinateur parce que quand ça peut être que à cause à la plus na makambune ya peinture curieusement quand bien même copain azai ko ça sous peinture te ami pesa ki na musique aki ko apprendre la musique na ina Diango komaki plus de makamba musique ndenga ki Michael Jackson a côté atangi ba répertoire et ça ba bloka zaro lo banga na za petite sœur na ye et puis de temps à temps azaki ko rappeler biso bomwana pona zaki ngana zaka ko s'intéresser vraiment na yonde mutolanda et dans eza entre ngana ye moko ya mwasi azawana après oya mwasi wana ngai oyo mwasi peut-être pour azaki ye azana couture asala couture azaki na makambu ya bloko neti ya John azo salate ngana zaki plus que s'intéresser na makambu ne yango na ba makambu na musique ba détail mingi na kangango izanga na mutu tokoza ba détail mingi na makambu na enda neti on a lobiki akotaki akendaki na ko apprendre azoba makambu répertoire ayaki koyeba manzemba ba Calé, aïe koli banzembo à taboulé. Un moment zalaki ko apprendre piano. Et après akomaki na guitare. Na moni penza ka kangami na guitare hein, akangami na guitare. Et puis il aimait tellement alingaki tellement monde artistique. À un certain moment zakutu akomaki lokola nani producteur na biso. Donc azaki touche à tout John. Comme quoi producteur na biso pour après ngai nazala bandeko basimisa tout olandani à un moment un certain moment on a vu le kola elingaki musique so peut to komaki kokota na makambo na musique kolinga makambo musique tozo composera des fois ba rap to kenda kut na ba concours msusu ya rap yenda mema biso to sala aventure ya musique grâce à John to ke oui to beti na Ciné Palace toza donc toza ki premier groupe ya ba rappeur ya basi na Kinshasa ezaki grâce à John donc on est ba moment kitoko ya ba aventure ya bomwana tout ça li toko ye ba plat préféré na ye oya bandaki kolinga makasi uta bomwana tintango akolo plat préféré à John na plat préféré comme tel bouité John azoli ngeloko balambi bien ngwana soki bolambi pondu bien asepel na pondu mais moment moko azako esanga bi maître ngana ngaka pondu na nolamba kolekisaka otiaka mabaku mingi ngana zo seka kaka po eloko ka esangisa ki ngana epe koseka ya lingi humour mingi ngape na zambu na lingi koseka mingi des fois to créer kama masolo moko to monter kaka bongo poto seka kaka ce qui to moi film ya comédie atali film wana comédie faut esanga biso donc il faut tala kaka film wana atanga na tali film ngo après il faut to benga to bon est-ce qu'on a qui passage wana baloba ki boy donc tozo seka mingi tozo ki lokola ba mi et puis ngana pe tozo discuter pe mingi hein on était tellement attachés et puis tozo ki ba toni ko discuter ka mingi bangane ba débat fort
Mais tozaki penza lokwa ba misoki moi discussion bio selon Jozo landanga tant les aimons na mukie tant tozaba na mukie ozo lika mukie faut zakaka na sima na ngal faut za sima ngalelo comme c'est na discuter poser discuter ngo contredire na ba idée mes plats préférés comme tel pour ya ozonga na question botunaki azena ngo penzate azolinga pizza kamadesu wabi maître il faut c'est la sakamadesu non les okwa batia miliki ngana zo c'est sakamadesu batia miliki Fumu Sabata atiki mwana ou bien il était marié ou bien comment? Fumu Sabata zaki le quoi Michael Jackson. Naza surpris, naza surprise te ya koeba ke peut-être plus tard muto ya koloba moi c'est ya koloba ke na botaki na Fumu. Na à ma connaissance Fumu atiki moi cité. À cause peut-être na ba copine, hein, c'était un homme. À cause na ba copine. Oh, menga officiellement na bi copine mon côté qui attend la famille te bi copine mon côté qui présenter qui biso boy. Non. A tiki moi na pété, azaki plus attaché na ba neveu na ba nièce na ye. Mingi lokwa na Kinshasa wa. Seule nièce azana ye eza mwana nanga. Azaki attaché mingi na mwana nanga na mon petite sœur mususu Rodal. Donc Erika na Rodal de bazaki lokwa bolingo na ye ata azokende azosa musala na ye bakado akuyela bana nga defana otumula bi John oyo mbongo ka oyo nga mbongo za bana na ngai donc azaki prêt ya kosala nyonso ka po sepelisa ba neveu na ba nièce na ye. Fumu Sabata tiki biso na ajini. John akokisaki 46 ans le 3 décembre 2020. Donc en 2021 on a 47 ans. Azama na 74 abotami le 3 décembre 1974. Par rapport à makambu ndenge ezali kolobama to pe ba les ont dit ezali kolobama to koko yeba depuis quand ou bien natani ntongo ngani au Fumu Sabata asile kotika parce que apparemment il y a des gens pe bazo maîtriser vraiment RT au Fumu Sabata asile kotika moki. À propos, les ont dit franchement, je suis écœuré à Koka Bamakamsu Zolobama. J'ai l'impression que petit à petit, mon client Bolingozo à l'angole sous-souté, sans sa vie, ils ont à la sous-souté. Ngamoko naza branché à bas réseaux sociaux, na oki ba bêtise Lobami mingi. Mais je ne suis pas là pour répliquer na blokwana. Mais quand même, na ozo faire voir qu'ils a dommage. Na bato bazomi benga tonto ba personnalité. Bozo kabazo sa ba déclaration moko bidon. Vous dites méchanceté ezayanini. Nga naza désolé na batabongo ceux qui ba mimoni peut-être kaza député to azanani pour loba n'importe quoi na kombo ya mutakufi nga naza vraiment déçu. John akufi les 2 février pardon 2021 na 13h. Il y a des gens to izolo mabansu bien akufi na 8h et tout donc akufi na 13h. Oh alala ki na butu na tongo ala muki dans alekani na pongi. Mokilio boyebi l'ombre moko lobaki balobaki biloba loba to lemba nanyako attesté liwa ya mfumu soki médecin te médecin qui on a constaté ngai nazalaki tant ba bengi nga que médecin ekotala médecin lobby John Azal susté mais malgré ça nga nazaki croire kaka ke nabi peut-être ceux qui bandi ko réanimer docteur lobi non ba kisi nyonso ba ki na mpona ko réanimer mais maître je vous dis qu'il ne plus nabi non mais je ne crois pas na ke na simbi John na loboko na simbi na kingo hein kotala ceux qui quand même moi ba signe ya vie ezala ki lisusu na tie mutu na tolo na mekikut ko bete John na matama John. Et on a compris qu'il était parti. Mais malgré ça, ma fille me disait, maman, peut-être si on priait pour lui, tonton John va se réveiller. Mais comme le médecin avait déjà attesté qu'il est décédé, on ne pouvait plus rien. Donc il s'était réveillé les matins à la mouka vraiment na tongo et puis 13h on est ou bien comment? À la mouka qui na tongo na 13h nde atiki biso. Le problème c'est pour na koloba même qui a kufa qui ezende ko ba cause ya liwa en fait ezanini. Ne pas voir le la mouka qui n'attend à Koufi telle heure ou bien à cause appelle la mouka n'attend qui a un accident Koufi mais malheureusement ça qui bon côté John la mouka qui n'attend
na ba état ya fatigue nyonso ya bakisi ba azalaki kozwa na moment wana alamukaki fatigué pour na ntongo déjà mama tsakinga Solange aka nazomona chauffeur na ye abengi nga lobi John aza bien te mokonzi nanga kuna nzoto eza bien te aza ya kolema nde ntango mama ke a constaté abengi siko docteur na ye mpo ya saki appelle na tradi praticien moko protection kalingi atika ba insuline donc azalaki diabétique azalaki kozwa ba insuline ye alingaki atika ba insuline donc azali moto azokroire na biloko ya bokoko azalaki koespérer peut-être moi je me dis qu'il espérait ke na biloko bakisi wana bokoko ekosimba donc ezalaka conviction ya bato na bato mais malheureusement au moment où a contacté ba tradi praticien na biso toyebaki te nga personnellement nalingaki na personne n'était au courant de ça c'est un adulte azo gérer vie na ye denga lingi ce n'est qu'après tangu abandi ko a eu moni nzoto moyen tende quoi ici chauffeur na benga maman mais malheureusement ezalaki trop tard le temps médecin aya à ceux qui a réanimé tout des locaux et ça li temps na nyonso utala mukaki tongo ti na 13h des médecins constaté que dans le baba 12h non abimaki kutute na tongo abimaki ndele avant-hier non oui abimaki akufi mardi abimaki lundi akendaki messe akendaki mausolée ya feu Étienne Tshisekedi de Rez mémoire. Donc c'est ça. Par rapport à ceux qui se disent que peut-être cause il a poison ou bien le docteur wana a salié kakabankoto et zol ba vraiment mingi par rapport à tout ça donc koy ba vraiment le vrai propos il y wana e autopsie c'est limité pour ngana juriste pour avant na le balcam faut pena peser yango autopsie c'est limité pour ngana bakiza qui empoisonnement médecin na saliboué ngana biki azwaka ba insuline tangu abengi médecin oyo tradi praticien certainement ils ont incompatibilité na makambu ya entre bakisi ya occidentaux na bakisi na bokoko je pense qu'incompatibilité on attend wakati insuline na ndenge babisuke komaki komata ikomi ba 500 ezomata tension ekiti donc incompatibilité on a mon avis et cause à la paix cause ya décès mais puisque le médecin légiste n'a pas attesté cause ya mort naie moi je ne peux rien dire par mesure de prudence pour na mutona ki mate to senga ki la police bazoyer azasi ko Aotaki Luanda, oui, et le médecin en question, de azas qu'on a maboko à l'état, azan la police, ba auditionné kuna, mais étant donné que naza plus na makamba kulandela, ah ouais, donc je suis après ngande naza kwa ene siko lokola mukolo abano nyoso, je naza na makamba matanga il faut ko landa makambo zo le kanandaku, nazo fourrer au moulin. Et puis on a 8 ans ya kokoma lisusu na nini kolandela te mais na benga ki opeshi ayebisinga façon à auditionner lelo lokola 48 heures il faut pas transférer na parquet non na parquet à matete na parquet à matete pour azana police moko na nini na limité et puis le corps est venu cause ya décès bon ceux qui infraction c'est comité qui a il faut transférer na parquet à matete par rapport à babilo comme ce sili komonana tolobela tolobato ba vidéo o tomoni ba filmer ndeko to le dauphin Fumu Sabata o azalaki un grand homme intellectuel et tout un cadre aussi komona moi vidéo ana ndenge zali ko circuler to ko zo mama loba étant que yo zali petite sœur ya le dauphin ngana déplorer loko wana pour mukolo wana nazaki mal vu et je pense qu'attend na ba vidéo wana ba doit que apercevoir nga tu me suspectes ba lobby n'importe quoi ponga na boyaki na biezala te beaucoup filmer mutakufite ba tubayaki ebele ba tubayaki ebele bango nyonso curiosité ba congolais basaka na bazolinga bakota na moni na bato miso babito sana ba ebiso bato ba chaîne ya YouTube ngalo biezala te
Si vous avez votre chaîne à YouTube, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ma cambouana? Moutou akufi, biso to boyi bazo ba image ne bongo. J'étais presque seul na petit frère moko bat baleka ki belé ba forcer coup na ko forcer ba koti force du progrès, surtout force du progrès jouer rôle à ma bé na ma cambouana. Oui, bango en principe fallait ba protéger fumu, ba protéger image na ye, ba protéger intimité na ye po za moutou ya parti. Curieusement, bangonde ba memi bato wana nyonso ba fingi balobi n'importe quoi pour naza ko pekisa bato ba kota na bieza la kate. Boya kota la mutu akufi pour na intérêt ni bozo ba image na bosa na ngoni. Et je suis surprise à comment na ba image ngo na réseaux sociaux et puis maman vandu wana azolela. Dozo mona sens ya bomoto toza na ngoli susute. Et lokozo boma biso pe na mboko na conclure bolingo ezate. Baton se via ce que balinga qui joue force du progrès. La première des choses c'était à protéger l'intimité à Moutakufi. Bangonde ba ko ça désordre nyoso zaki na lopang et ils se disent que la force du progrès bazo répéter à tout moment. Biso mutako ça biso le côté. Ata boke ko no baboko biso ne tozana pouvoir. Nga isi bango ata de pouvoir au bozoloba, tozana pouvoir. Na moi mto ça se rendre ya pouvoir te pouvoir biso surtout s'identifier na pouvoir oyo et je vois mal bino batu oboki ko pesa image ya bien bozo détruire makambu nyonso mikolo biso to vanda kasus na kimia ten butu nyonso bakoya ko sala désordre. Je me demande des abat balinge to binemi ya bato ngo bazande binemi ya John pour façon bazo ko sala désordre wa bazo ko ba n'importe quoi. Je ne pense pas que ça va ba maki na motema lolenge bazo yela ba memaki na motema te po mutse bo memi na motema tia kokota na sia mabele bo bando sana ndenge bo batela témoignage na ye lelo image ya maman na réseaux sociaux ba vidéo et je lis parfois les commentaires. Je pleure au fond de moi, au fond de mon cœur je pleure. Au mon arbat basol ba azui alzaki kolia mbongo ya makila allié bambongo a salité na fachi lelo akufi. Peut-être poison, empoisonné à partir il y a Nini, il y a Cilia qui de l'autre fois et donc et le moment mine plus poison. Oui, à poison alors kiko lobate ndena bien non kiko lobate naza médecin le juste été et puis basali autopsie te pona le balkambu ya poison. Bat ba ko pesa moka ba interprétation na bango mais en tant que batoué tu baka ko ko batela maloba na biso ce n'est pas bon. La grande Tokolukato Zomon Liloba Souka et pas Nayo, au s'adresser par Bandeko par rapport à Liwa et à grand frère Nayo, et puis Tomeka Koyeba, le programme Yamatan à ceux qui n'ont pas salou, bien comment. Oui, merci. À propos de Liwa John est parti. Famille Nezanguier pour toujours John Ozongate, ça c'est déjà une évidence. Et John était une star. John a ma vie n'indenga qui modestie. Azala qui simple. Non ka bat bazo ba n'importe quoi. Oh conseil ndenge ni boy bazo ba. Il nga qui vient za la bongo. John a cause la zo ke na muni ataba na salité na nzela o mema bango ki occupé te ki mona za salité toni. A meme kangi photo. Azala ki ne mutu ya batu. Azala ki ko sala choix te kaloba. Ngai naza na lingi batu aboetone non. Azala qui simple à vivre dans la simplicité. Dieu n'a qu'au na kati ya simplicité. Non bato bazolo baloba ba n'importe quoi. Nzamba limbisa bango. Mnamtozo ka sori ya makamba zoloba. To ki makambo loba mi. Programme atanga jusque là nanu eloko loba mité. To kenda ki pona bambo meye lelo. Babito zonga lobby mais ba frère surtout c'est fouti grâce paye à président Sazaki est conseiller et à président donc jusque là président c'est qui bisoté bazo soutenir biso de temps à temps ils appellent pour savoir comment vont les choses, les gens passent par ici bolingoana président c'est ici collègue na musala bazo talisa en tout cas et que biso droit na motema mais si koyo comportement il y a bateau bazo mi benga force du progrès. Moi je me demande des bateaux ba infiltrés pour ba ya kusala désordre pour nazomo na lolenge makambozo kende différence ces amakasi quand la présidence agit bazo talisa ta ceux qui muto mona respect ni bomoto ni les américains en force du progrès ailleurs insulte vous dites mais à qui nous avons affaire et puis la plupart d'entre batoneza ba jeunes tozo ba venir ya lobby c'est triste to vanda suna kimete depuis fumu akufi donc biso nde bandoki bakwa ko tumba ndaku bako tumba
maman mobimba na le kino na avocat mutaza ko perception to ke kotala donc nga lelo ezapo na boya ki batba ki kotala ba image de basalir comme na la réseaux sociaux. Donc programme comme tel n'a ne bimité. Et je pense peut-être la semaine prochaine DM à Kamboki ko salema. Programme ezo tokoloba ekouta plus na ngambo ya présidence to na ngambo ya parti programme ya accord de commun accord oui biso na famille na esika zaki ko sala. C'est ça, moi je pense que c'est la logique même des choses hein. Pour bango bakope ça musala esika zo sala bakope ça jamais le komoko qui est en contradiction dans la famille. Biso peut dokope ça jamais le komoko qui est en contradiction na musala na ye. Merci, mot de la fin. Mot de la fin, bon, John Tolinga qui est, Batuming Pe Balinga qui est, Neba Barabastar Bakufakate, Tikali Immortel. Il y a des émissions qui vont, voilà, il y a des émissions qui passent de temps à temps. Monsieur Navanga Monakoti YouTube Nalandi Biloko. Oh, Yakoseka, Toseki, mais pas ces années à mon thème. Mot de la fin, bon, Tolinga qui est. Tout un respect PA, il y a tout honoré mémoire naïe et tout. Nous avons à continuer. Je pense que c'est tout, je peux m'arrêter là. Je vous en prie. Fidèle internaute, to comme vraiment na suka émission na biso. Merci pour na bino bande konoso bozuli bakuya ko yamba basa on a besoin kata tinka télévision bino moko bozuli réaction ya petite sœur ya de fin Fumu Sabata. J'espère bien que bosi ko zoma ba réponse to be éclaircissement na ba makambu susu ya ba âge na ye ya biloko ebelo to situ ko lobila awa na résidence ya Fumu Sabata. Bon continuer ko s'abonner massivement na kata tinka télévision programme matanga soki parvenir et comme biso to ko panzango pe to ko sala bino sin pour que bosi la kozwa pe programme ango bo s'abonner massivement na kata tinka télévision na pesi ba remerciement na ba boss na papi qui na refin qui sombe ba remerciement belé na Mac de Zaya de papa no moto fidèle internaute vraiment tout le monde na balasima on se dit bye bye. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.